c'est la vitamine A4 que vous avez petit. Par exemple, les lots, l'obligé de faire au maman. Donc, on a n'est pas c'est ça les passe. Bon, on va observer ici. Ça va aller. kala toyebaka bakonzi bakovanda na bagombe bamakampani lelo baye kosala nini na selembao kombo boye na selembao Oui, bonjour Papa Yves. Bon, alors tu allais juste bien urgemment parce que nous en pleine émission pour préparer activité mangeant avec les orphelins. Papa Moussa Azali doyen et groupe Maboke Ngale Mabando jouer ensemble. À quoi il y a succombé, il y a un monde où il y a un dispensaire à Abassa nos premiers soins. Donc au côté, il y a un petit à l'hôpital. Bon, VIP âge comme moi, comme la troisième âge, Kobel est comme Pamba plus de 70 ans, Kobel est comme Pamba plus. Bon, il y a un lobby na Boutou, moi nanaye, il y a Mobali. Bon, il y a la laïdja na Boutou, moi na Mobali à côté Nandaku. Par mes gars, à côté de Likangu, il paraîtrait à côté de Likangu. Tant qu'il y a Moni, moi na Azu, tu as bousculé par Moussa, donc à Betty Moussa. Donc moi na Mobali à Betty Tatanaye. Tu t'imagines? Et puis, on a des problèmes à Boutou, penser c'est impossible. Par exemple, moi, on a Kimi, on a des moyens alité. Il y a un papa va salir appel dans un banc, il y a en plein réunion à Kati pour te secourir non moutou avant danger. Pendant ça, on a côte, ça n'a pas de problème. Donc, moi, on a eu tout ce qu'on connaît. Bon, moi, on a un moins sinaïe. On dit, moi, on a un moins sinaïe. Donc, moi, sinaïe, mais moi, on a eu siko. Donc, il y a Betty, ma coffre, on a pendu, il y a bois qui tombe, il y a lobby, donc, tata mon colo, à 70 ans. Kao, je crois, aux hommes les là, on a cocaté pour panzi, c'est comme ça, du choc. Il y a un moniteur qui est en bas, on a premier soin, et puis tout à la lobby, c'est en route à scanner. Bon, et là, d'abord, un Abelara, Moussa Abelara, comment on a un problème, il y a Missou, on a depuis Kala. Alors, chaque jour, comment on a un problème à Missou. Il fallait passer la première opération dans l'île, c'est à gauche. Il faut passer à droite. Et puis, il y a commis péage, il y a belle à Pamba. Il coïncide dans le monde pour ça qui est lobby. Dans le bêta qui est lobby, donc il coïncide maintenant les bimis depuis le lobby, il y a donc cocaté. Tara toyene comme mimi, peut-être comme mimati to tiers, on va premier soin. Donc, Thoras des ans, bon, moi, je vais essayer un accord médical, dans le lobby. N'enga zole la besoin, qu'on soit le gars passe dans toute la zone là. Il faut qu'on ta radio et puis va ta la série pour mes anisologistes. C'est en pleine. Est-ce que ça a compte la fondation ou bien la propre frère n'a eu mon rôle pour soutenir papa? Mais non, ben là on est sur la mise en affaire. Ils ont la poche dans un mogo.
mais tu tiens en ligne fondé je ne sais pas si yo mo couting en fragrance qui est dans côté dans la pharmacie non qui m'embarque on a zo kiss pour pouvoir réanimer tata kangama qui na kangama donc kiss na sombi yo mo monde donc 3 fois facture dans un maboko ordonnance il faut na côté na somba pour papa à se rétablir talara toi on a pour ça mutu mais vous mutu dans envie que bon dans le lugar somba c'est que ndeni bossa ndeni oh c'est important de faire ce nom de papa et le reste viendra après donc bon il n'a pas propre fort dans voilà le but de maman Denise a fait ce qui est artiste à carte de santé et puis à Rose hôpital pour traitement hôpital il faut hôpital auto-yebi les ali bongo na limité la première rue mais ni papa Moussa awa mandika pote beli bazoka te bon baza bato bazwa kité baza parmi ba liste o ba lela bazwa raté ba Moussa pour Moussa bana théâtre na 1960 groupe Maboke Ngalema baye ba impala ba rieti impala ba mamu sera bazwa ki ba carte wana te na mamfura ba groupe o bato banda o lela ba kombo bazwa ki ba carte te eza groupe na bango do ke ferej bango bazwa kité siko to tika moto azwi ta kufa pour ninga bazo bénéficier bango bazo bénéficier tant que bango na baza na 3e âge ya zo kité ce que zo kité on do kene place le bimbala mo to hésiter te mais quand les athées on zo mbongo zo bima to zo futa donc c'est un peu ça artiste au bota biso c'est le moment na ba konjamuka aussi kana bango est-ce que baza ko landela pour que ba comme le ko la baninga bon on a évité parce que organisation là on a continué à détailler te bato parce que organisation on a sorti une président sous motuni bon question bon on va répondre bon ça y est organisation néanmoins ba moni ba yebaki Moussa a mes connaissances o ayebi Moussa be ayebi groupe Maboke Ngalema moko na bango yo na Moussa batikala ka mibale awa yena arrête impala Moussa sérieusement malade dans un hôpital awa merci pour bakoko dans zombonde bas bengi au furo mula tunara santé mutu c'est important tambongo de me tunara zande ni ala ni bokene wapi c'est un peu ça c'est amour et compassion néanmoins bandeko yo bazala ba pivot ba kosolana ba première dame so peut être ça peut recours nde bazo doit prendre ba papa o ezamana mo mingi to dépenser en bombe ninga aza peut bénéficiaire parmi ba ninga pèse bazo ba carte c'est un peu ça voilà liloba na artiste wala libanda na diaspora na mo tenga mi papa ko denzombo aussi numéro de téléphone na yo naza na Congo plus 083 243 89 89 97 076 puis 243 89 89 97 076 dans ça l'appel maman c'est quand on bien à peine il est pas dans la talis ça on a regretté ma case mais quand c'était Etienne bateau on se baillait famille théâtrale Mobimba kopana yemoko le visionnaire ba mongita mes condoléances pas dans la matanga aussi bateau tout ya diaspora artiste boza tellement belé ba maya ba Arlette Zoua tout le monde est dans la diaspora moko ya bino ya zobela au pas à peine à kin papa na bino ya zobela peut-être ko benga eso mo na ba baza qui se me peut-être ko benga dans déco et ça la peut ba na adresser na ba na baza na poto papa zobela ta bo benga ka papa te c'est regretter pas papa na bino le boye ba valeur en mutu soka kufi et comme mo papa na biso non papa yo zobela faut sunga papa na adresser na banami azape na bana azape na bandeko azape na ba mi connaissance o baza na poto baza na ngola partout le Moussa est malade surtout sunga ezamala mumingi. Merci. Bonjour, Rasta. Oui, bonjour, journaliste. Bon, merci la question. D'abord, Nazali généreuse, fille cadette, il y a Mama Iwaso. Nayaki Nazalaki na réunion parce que les 17 awa, Fondation Tokanisa. Ezolia na biso ba orpheline ya bawe ya artiste ba kufa nde na yaki pe kokutana na moko ya banoko ya musala ezali bongo papa Moussa parce que ye asalaki na mama na kutaki ya zalaki vraiment na état moko ezaki pasi mingi et gloire à Dieu na bengaki noki président JP Massamba nde to memaki en hôpital vraiment eza pasi mingi. Bon, moni munganga simbiye oya bikisaka eza nzambe makoki pe nzambe atie liboko ezoluka pe makoki parce que aza na ba examen belé fois ça la docteur asengi ye fois kota basalisa ya kota ti ba radio batala ba mutu banini boye eza komona pasi mutu azolela oyo lobi asepelisaki batu tisenga na lobaka kozala artiste eza kozala bibliothèque
parce que grâce ya baartiste na kati ya baartiste eza bakambo ebele balongola bato ebele basouci bapesa bato ebele mayele ya kovanda na libala koma korespecte bato koma ko éducation nyonso kokuta na kati ya musala na bango ya théâtre et puis plus loin mokonzi akopesa discours boye peuple à comprendre na yango te mais un artiste akozwa yango kaka malobana abongoli yango atia yango na théâtre et puis peuple a capté yango mbala moko mais soki tozomona lelo baartiste bazokufa boye bazobela kisi eza pasi mpo na ye omona mwa paracetamol eza te mwa nini boye eza pasi mingi mpe mao voilà tomonaki bapesaki baartiste nyonso surtout ya bagroupe surtout ya kala bacarte mpona sante na bango pourquoi papa na biso Moussa akekuna te toomona na hôpital awa maranata parce que aza parmi bato bazoki te to bango makambo na bango ezoya nanu mbala nsima nde bakopesa bon merci beaucoup likambo wana tozoka kodéplore yango motema mabe eza na baartiste yango mpe baza na bango na eloko moko te mais bazaka mitema mabe na baninga vraiment baskize ngai mpona ni parce que eloko nyonso ezalaka na fondation na yango esika nini oyo ebandaki yo ye lelo lingo bando beta moto oyo okutaki lobi oyo aza mokolo na yo aza papa no na domaine wana oyo bipo okomi lelo babetelo maboko na 3 personnes obosani ke lobi ye babetelaki eta mosusu na 5000 personnes ale okomi koefase ye te bakarte epesami kaka mpo na biso ye te or babiloko nyonso tu wana bapesaka mpo na bato oyo baza na moyen te ya kose faire sonner neti lelo bapapa Moussa aza lelo impassionné dozomona aza na moyen te mais bakopesa yo bakarte ye yo déjà oza na bavoiture oza na mwa lopangu no ozozwa bambongo ozosala banzondingi ozobeta mpe bade 15 na yo ozangaka mwa 100 mwa 50 te mais sokanga kati na moto ya ta $10 ya pamba semaine moko asimbi yango te eza déplorable eza bandeko na biso bakabolaki carte bakarte wana na munoko ya mboka ndenge bayebani bon toloba esusu nini voilà un mot na baartiste baotala biso mpona kaya papa Moussa oyebisa bango nini bon bisika nyonso tu baartiste bazali napesi bango mbote et puis nalingaka mosala na bango mingi basala mosala na bango esalaka fierté ya mboka na bango mboka na biso RD Congo mpe nasengi na bango papa Moussa azali na hôpital ya Maranatha ezali na yolo ekozala malamu mingi soki tosungi mutu ntango aza nanu na bomoi nde toya kosunga ye ozala oza na sucre ozala mwa moke wana kosunga mwa kisi mwa examen ekozala mwa malamu ke tozela soki akufi ekomi tokolata uniforme nini ekozala nini ekozala wapi wana eza malamu te mais sinon bonne année na artiste nyonso te merci maman voilà bonjour président Makaya bonjour Yaya bano batala biso bayeba komona ona kati ya hôpital Maranatha et surtout que grand baoba aza awa na eselo ndeni komona papa mokolo oyo asala mosala ebele mpona mboka Congo aza na hôpital awa bon eza malade nga nauti église nga priaka awa na gaya Maranatha eza pembeni alors nazoleka nakutani na ndeko na nga ayebisingaki no papa Moussa aza wana na JP Masamba natali bo papa Moussa aza bavie oyo babanda pe musala yango liboso na biso alors aza papa na ngai vie na ngai ndenge pe ba papa oyo pe balakisanga musala ba papa masungu ba sans souci donc nazaki mutu moko fona ya tana pe na kuti ndeko na ngangantie na président JP Masamba donc yango na ye natala na ba santé za nini na mon pe da docteur na mo JP Masamba buto somba ba kisi azongi donc total la Nzambe achaka loboko pour eleka bien quoi. Alors un mot na artiste oui ça bango nini ba collègue na yo ba oyo ba vu information na noté que papa azobela oui la contribution na bango peut être importante oui papa ah salut commandant donc contribution na bango papa Moussa andenge moko na bino batu botala nga ba artiste ndenge mo pe na ngai artiste oyo bayebi bako contribuer na ndimi te ke papa Moussa aza na carte oyo bapesaki ba artiste mais na muke
oyo akocontribue mpe nayebi te soki akocontribue mpe aji mpe masamba obie na numéro ya chaîne oyo tozomona obie komo obie baluka ye moko Papa Moussa aza na baba nini aza na mabika numéro 1 mabika numéro 1 bamoni ye ekosala mwa bien quoi donc Papa Moussa azobela vraiment ata koloba mpe atala tune papa nini azokokoloba vraiment ata yebisi nga nazobela donc po bakoede ye basala mo effort mpo nzambe mpe amonaka bolamu quoi na oyo président alobi te nakolobaka aboye omoni na basituation ya boye baka boye esaka mwa mpasi omoni artiste ntango aotravaille fa monaka mpe retour ya mosala na ye eza kaka teke bapesaka motu honneur ntango akufi. Je ne crois pas que maman na biso lokola mama Ewaso ntango azalaki en vie bato bayaki korendre ye bahommage ebele ya bien mais ntango akufi quand même topesi ye valeur omoni ke esaka bien te ntango artiste aza na bomoi neti Papa Moussa na minute oyo toye na ye na Maranatha or so azalaki na carte wana elingaki mpe esunga ye alors eza na babilo mosusu il faut pas esalamaka na ba deux poids deux mesures bango baza quand même baicone na monde oyo esali vraiment bien te mais toza na ye en hôpital tozosala suivi na ye bakisi déjà bazoluka moyen baperfuser ye donc quand ndenge ndeko nanga makaya uta loba oyo amoni ke epesi ye mpasi atali valeur ya mosala artiste amoni fa contribuer asunga artiste akobenga na fondation tokanisa numéro ya président JP Masamba to akoleka Papa Moussa aza na veni mabika na Yolo Nord kana université wana Yolo Sud pardon kana université wana numéro 2 si je me trompe pas dans l'équipe wana assisté ndeko esa moi bien mais siko to wana na hôpital awa na remercier pe yo moko na nuka parce que geste ça les gestes amour je crois to bengi yote to benga ki yote ozaki koleka omoni biso a problème to lobi to Papa Moussa ne obimisi matériel oh koka ekuta okende place mo pour na des 15 ou 10 francs mais obi na sala oh pour un artiste en tout cas vraiment nzambe pe fa pambola yo